Oui, shalom, shalom balandi ya HP Media, to pesi bino susu mbote, to pesi bino susu bambote ebele bisika bozolanda biso, vraiment nzambe azwa lokumu, nzambe azwa nkembo, yende mopesi na kimia, yende mopesi na makasi. Soki tozobika boye, toyebike tozobika te, tozobika kaka po parce que tozosambela, to parce que tozosala bolamu moko boye, mais tozobika kaka na ngulu, tobikaka vraiment na ngulu ya nzambe. Do lelo toza na bososo le penzake ya solo, tozobika na ngulu kaka. Soki ngulu te sino ngana yo tango mosusu topola. Soki ngulu te sino tango mosusu sino tokenda depuis kala. Mais ngulu ya nzambe bolamu na ye kati na biso yango nde esimbi biso. Kokanisaka te kano po parce que osalaka ba jeune. Kokanisa te kano po parce que yonde oyebi ko prier. Kokanisa te kano nazo prier tika nasala makasi ko prier po nazala na vie lokuta tika komikosa ndeko, tika komikosa elenge mwasi, tika komikosa elenge mobali. Oui, toyebi ke kosambela eza très important parce que ye moko Yesu Kristo ayebisi biso ke prier sans cesse parce que les jours sont tellement mauvais. Ayebisi biso ke to sambela na kolemba te, to sambela na ko baisser les bras te, mais lo sambo te ezosala ke tozala na bomoi, ezande ngulu na nzambe ezosala ke tozala en vie. Yango wana totika fier, totika lolendo, tozala vraiment humble. Nzambe soki alingaka ote biso vie vraiment en un clin d'œil. Donc yana kososola et puis naza na kondima ke ya solo ke eza lo sambo te ezobikisaka biso, eza po parce que tosalaka ba bien te, eza te parce que tosalaka biloko moko songolo pakala te, non, mais tolobi te keno kosala ba biloko wana te, non, mais juste une ezaka une sorte seulement d'un réveil d'esprit ke tokanisaka biloko wana te. Po tozomona eza na bato mosusu tozotala mosusu donc azokoma ke no nga nazobika po parce que nasambelaka eloko wana. Donc esekisaki neti nga en particulier esekisaki nga moke tobikaka te parce que tozosambela po soki tozobika po tosambelaka sino bato eza mosusu bakufaka te, sino bato bakufaka te po osambela mala moko obiki na yo. Alors le sambo ebikisaka mais yango te ezosala ke tozala en vie, yango te maintenir biso toza en vie po eza ngulu ya nzambe, nzambe nde alingi ke tozala en vie. Voilà, merci beaucoup. Juste ezalaki kaka mwa naloba mwa entre parenthèse vraiment toza susu na esengo ndeko nanga information eza toujours mawa frenza yango na otokoloba ke tozobika te mpona kosambela mais tozobika po parce que nzambe nde alingi. Ndeko na biso Jacques vraiment atikaki biso mokola lobby, biso tozwi un peu moins retard juste depuis lobby fallait to balancer eloko yo mais tozwaki moins retard kaka talaka mwa technique ezalaka mwa bacaprice ya des fois, donc tozwaki moins retard, il a fallu to diffuser yango depuis lobby to lekisa yango depuis lobby, mais car cela ne tienne nyonso wana eza mabongisi ya nzambe. Donc ndeko Patrick nini ebomiye kolanda belanda te bato mosusu bazoloba ke no eza poison, non eza poison te. Bato mosusu bazoloba ke no bakamara na ye batielaki poison yango wana asalaki bongo bakende kotiela ye soki bamosusu bakende kotiela ye kisi po azala na doke na conflit, donc ntango komata na motuka akende azala na conflit, non eza bongo te. Wana mpenza toye kodementir yango eza archifaux et archifaux. Biloba ya bato noma mokili oyo eza pasi, mokili oyo eza mawa mpenza mingi na mokili oyo. Batielaki ye eloko te, azalaki mpe na bakamarade na ye te, bazalaki na bakamarade na ye te na ndako parce que batale même bablanc bavérifie mpenza nini na ye et puis baconversation azalaki na bango. Alors batale mpenza ke ezalaki presque 3 jours. Alors bamosusu bazoloba ke no le même jour ya bazalaki wana ya bango nde bapiége, non eza piège te. Tozo démentir parce que eza vraiment bongo te, eza bongo te. Effet eza ke
ndeko Jacques azalaki na epa na ye ntango azalaki na ye epa na ye avandi na ye na batongo wana ya lobby parce que information oyo eza information eleki lobby vers 11h 12h des informations eleki vers 11h 12h alors ndeko Jacques avandaki siku ntango avandi na ye na ndako comme d'habitude ezalaka keno tika obima okende kotravailler sikoyo lo ntango abimi na voiture na ye azotambola koyeba te soki azalaki mpe ye moko na voiture na ye azalaki ye moko bazalaki mibale te ndenge bato mosusu bazoloba kono bazalaki mibale bamosusu bamekimelaki non lokuta nde ezalaka mabe donc azalaki ye moko azokumba alo ntango azokumba koyeba te vitesse nini wana azalaki nango koyeba te soki azalaki na mwa retard alors tika akumba mbangu mpo arécupere mwa akoma mwa avant akoma retard te mpo talaka na mikili kuna toyebi toyokaka ke bango retard mpenza eza toléré te retard peut-être bako toléré yo retard ya 3 minutes peut-être 5 minutes na bacompagnie mosusu mais dépasser yango peut-être 10 minutes 20 minutes j'espère que okozwa amande na yo to soit okozwa mbando na yo na tina na retard oyo okomi na esika osalelaka donc bana kotambola azalaki na mwa vitesse atuti ndenge tolobaka atuti na de fait de route ntango atuti yango alors nde abandi susu kotambola so ntango azotambola mbala moko ake konya kaka doke mwa eloko moko boye kutu ozomona pena ke yango kutu te oyo ekoboma ye doke yango kutu te ti ake sala accident asali accident vraiment ntango asali accident koyeba te soki alingaki asaute mpo bato oyo bayaki kofilme effet bayaki na retard makasi alors déjà effet esalamaki meme la police eyaki vraiment na retard koyeba te na Afrique du Sud cette fois-ci bacaméra ezalaki wana te mpona po to tomonaka puis toyokaka ke bango bacaméra paraît-il ezalaka partout bacaméra ezalaka mais cette fois-ci toyebi te alors ndenge c'est le témoignage ya des jeunes congolais parce que ntango asali accident akwei na se abakende kote libanda donc libanda presque eloba donc tuni donc mo bavideo wana mwa tolakisa yango mpenza eza te bo excuse biso donc soki tozolakisa te biloko mosusu parce que tozotala eza mpena bien te et puis bamosusu bapekisaka keno kolakisa image te kolakisa image te peut-être photo kutu parfois donc bazoboya mais bamosusu bazotolere keno olakisa photo olakisa elonge nanga awa soki atolere wana c'est bon mais neti eloko oyo bo excuse biso mwa tolakisa beno eza te parce que vraiment eza bien te ko valeur ya mutu tokosala yango bongo te ke tolakisa po parce que fo bomona no tokosala yango te donc bandeko bazalaki bakomaki wana la police mpe akomi wana la police nano moto azalaki liboso akokoma wana ntango akomi wana afuye batala azwi telefone bazofuye bakongole oyo basololaka awa alors te bake tombe na ndeko moko babengi ye bake tombe lisusu na ndeko mosusu babengi ye kano boya ya un congolais qui est mort donc tout fait fait de route alors ti aye akufi alors nde ntango les deux jeunes wana bakomi wana basali témoignage que en tout cas merci beaucoup ndenge bazomona donc il y a des bilili mosusu mwa tolakisa eza te parce que état aza nango donc eza mabe donc nazo illustre kaka bafoto bokomona kaka bafoto ndenge nazo illustre mais image bo excuse po tokolakisa te image tokolakisa te po bango mpe baboyeki na mako kolakisa image wana baboyeki kolakisa image alors voilà juste mpona koloba ke ndeko Jacques akufi mpona liwa ya kono bato batielaki poison ezalaki piège bato batielaki eloko moko boye soki drogue vraiment bainformation ezobima de part et d'autre donc lobi lokola déjà elingaki nalingaki nalekisa yango te mais nazoyoka déjà barumeur bato bazolobaloba trop bato bazoloba keno eza piège mais en tout cas piège yango toyebi te piège ya ndenge nini ye ake tuta na de fait de route siko bapiège ye comment alors mwa makambo mosusu vraiment ezalaka bato bayebaka kopesa information ndenge esengeli te peut-être que après les enquêtes wana selon la police soki basali ba enquête nde tokoyeba
qu'est-ce qui a tué réellement notre frère Jacques. Donc, il connaît réellement ébomie. Est-ce que ça est réellement poison? Parce que poison, je ne pense pas. Vraiment, moi, nazo douté mouké. Nazo douté mouké que ça poison. Nazo douté mouké makas. Parce que eloko ezalaki evoke eza retard suite à retard sikoyo azokima mbango nde ake tuta le fait de route sikoyo ti ake tuta susu eloko mosusu wana nde eyokoboma ye donc ntango asali accident akufi mais koloba ke batieli ye poison batieli ye bapiégeaki ye po bapiégeaki ye par rapport à quoi bon reste à découvrir yango nde tokoki na découvrir peut-être au fil du temps na temps ozoya sinon voilà oyo ezalaki juste mayebisi to une petite information oyo tozalaki toleki mpo toloba kaka mpo tomoni déjà bato babandi koloba neti mo n'importe quoi bato babandi koloba déjà oyo ne fallait pas koloba parce que eza vraiment bongo te eza bongo te faut koloba nano efe ndenge elekeli après peut-être que oyo koloba donc soki okosala ba analyse eza réellement fait réalité analyse eza analyse et puis fait réel eza fait réel ndenge makambo eleki ndenge oko informer yango epai ya bato voilà vraiment merci beaucoup yo ndeko ozalaki na temps ya koyoka biso topesi une fois de merci oyoki biso mbala liboso j'espère que kozanga te kosabone dans votre chaîne HP Media oyo edifiaka bino eza wana mpona koedifie milimo na biso ezala toujours na yesu simba kombo na yesu kombo ya yesu ezala arme na yo kombo na yesu ezala force na yo kotika yesu te eza na nzambe mosusu te ndenge toza boye aza kaka yesu kaka tozoyoka tozomona wana tozoseka wana etali biso te me yo ndeko ondimela yesu j'espère que eloko moko te ebungisa yo nzela eloko moko te etikisa yo nzela ya yesu kozanga te keleke soit pasi keleke soit meniololo simba kombo na yesu ndeko nanga vraiment tosimba kombo na yesu nde nyonso na yesu nde tokozwa lobiko na yesu nde tokokota lola na nzela na ye nde tokomona esengo oyo ebombameli biso na minute oyo tozomona reno monde boye mpona nini simba kombo na yesu ezala na yesu elongo andeko en tout cas je vous assure que soki okufi na yesu elongo lobi kuna tokomonana en tout cas wana naza na ferme assurance ke lobi kuna tokomonana nga na yo tokosepela elongo tokosepela na baangelu oyo toyokaka kaka baange me tokosepela elongo je nous en sire simba kombo na yesu kangama na yesu kangama na losambo kangama na mabondeli zala makasi na koprie mutu aboyisa yo nzela ya nzambe te mutu aboyisa yo nzela ya yesu te mobali aboyisa yo nzela ya yesu te quel que soit mwasi aboyisa yo nzela ya yesu te quel que soit bavoir to nini mutu moko aboyisa yo nzela ya yesu te yesu aza nzambe ye nde mokonzi ye nde mobikisi ye nde elike na biso soki tozobika boye eza mpo na ye vraiment merci beaucoup tokutani na prochaine édition ciao